Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Pamela Shekola azero siliba pourquoi mokilango en tout cas ezable meleni boyo kabino moko nenga zoloba na bodio azero silika mais liboso bando silika tango toujours eleki tozako sepela na biso na clip oyoyo Karine Mokonza sali mbala moko tomona na page ya Pamela Shekola bakoma nini yo lisusu karatako bon nakanziza bonso boke bokomona yango nsima nango nayebi te soki bato barepondaki ye te ou bien karatako arepondaki ye te mbala moko Pamela Shekola lobi nango alamuki akomi lelo alamuki alali mabe oyo akosaka na ye soki akosala ndenge nini botala toujours na page na ye mais spectateur moko azalaka wana atie commentaire komona ye Grâce Komodo akomela Pamela Shekola na ndenge moko Pamela Shekola sepelike yango asali audio oyo yango wana bolanda yango mpe boyoka yango boyoka ndenge alobi mais aza na kanda ya nani mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandolete mbote bato balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoïde Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo Pamela Shekola chana nzembo oyo lingi koyemba mikolo yo yo namoni yembela biso soki yo ngoyemba coupe décalé to chanson religieuse sima popula loba likambo ngoloba bongo ngala ko bakisa na sima ni atela biso yango Pamela Shekola liboso yemba 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 oti kala sima te Kopesa bomo Yesu aye awana se Yesu aye kopesa bomo Yesu mobikisi. Bon. Bonjour, bonsoir, hein. Je suis là juste pour 10 minutes. Yemba. Je viens m'adresser à tout le faux compte qui vient dans ma page pour insulter les gens. Donc, j'ai bien dit, je suis là pour 10 minutes. Donc, juste pour 10 minutes ou moins de 10 minutes. Donc, voilà. Donc, je peux parler moins de 10 minutes et tout, et puis je parle. Yemba. J'arrête les directs. Je dis, hein, Nabi Boy, je dis à tous mes vrais, bato nyonso muto nyonso aka na page na pour na commenter na ndenge ya bien. Aka ko commenter na ndenge ya bien. En tout cas, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Loba. Kaina mbea. Bonjour. En tout cas, bakomo muzuzu. Nabi Boy. Soro sali faux compte, tokangi mutasa la faux compte. Chacun est libre de faire le faux compte. Aza libre de oya lingi. Voilà, c'est pas un problème. Biso toza na te pour kanga moto. Moi mon problème en fait c'est pas ça. Mon problème est zanini. Ozo ya na page na nga. Pour no yo finga bato. Na ebite pourquoi? Boke na ba page na page boke na kala boke no kumisa bato ke no sanjo la bato na bino. Namona vous commentez toujours le bien.
Bien que mutako ça mabe mais bon commenter toujours en bien. Mais nga na comprendre te. Boka na page na finga mutute, na chola mutute, na tumbola mutute, mais vous venez dans ma page pour insulter les gens. Na cha photo bo fingi. Na ça, boza bandoki bato bandeko. Eh? Moke na ba page, est-ce que na besoin muto ya na page na pour finga pour actonner ça ba commentaire. Bambino Loulou. Bonjour à toi. Je ai dit Canis. Nabi, hein? Naza na besoin de vrai na page nangai. Naza na besoin de faux compte te. Hein? Ozo ya pena olongo, ovani pena téléphone na wana so ya koni so ya nini. Ovandi na yo bani pe ko finga, obani pe ko finga ba commentaire na ba photo ba ba charla ba photo. Est-ce ba tina mboya? Na bloqué na sina mbiki na bloqué ta ba 10 personnes. Hein? Na sina bloqué déjà ba tu na bloqué en désordre. Hein? Boke na ba page beaucoup mais ça ko bolingara je n'a besoin de muta na page na pas qu'on finga bateau. Hein? Des aigris comme ça là. Oh. Donc on a combien de minutes? Là-bas 10 minutes, 3 minutes. Hein? Oh grâce Komodo. Oh ceux qui bâton comment grâce Komodo ce qui peut Clara Mangala ce qui mangala so nani susu nani ba misu na bloka ba ba ko commenter sous tes de ndoki bandoki niama wa ko sani na page hein ngana cha na mama na nzambe moi j'adore que mon Dieu. Hein? Li kamunini ko na ba page na cha photo boye bo commenter bo fingi ba ndoki. Bozo attend penza hein. Ba temps bozo kana ya finga ba to na ba page. Boko ke osokola ba na binote. Hein? Boko ke ko laisse ba na binoto boke ko sama muto beta caillou. To ko sama moins important au lieu de venir dans ma page pour écrire de bêtises. Amélie Masouba, bisous ma chérie. Oh, eza nini? Likamango eza nini nango kwa na ba page kwa ko finga bato boke na ba page ya ba page na bino ya loba na mabe pamba na ngiso ma polémique te nzambe. Na tina mino boya na page na po ba otonisa ba commentaire, hein? Vous venez toujours pour insulter les gens. Obi kana tika ki yango ne ko remarquer ngo ça et comme débordé. So boza na besoin ça mama comme so moni loko ça ezate na téléphone ba non beta jeu. OK. Bolingue qui star faut assumer ni pourquoi tu perds toujours ton temps à te justifier. Le calcul pas soit au-dessus de tout ça. Grâce Komodoana, Isa. Ah bon? Ya solo? Amen masuba makambo combien za solo? Tika boy. Eh bazo attend hein nzambe. Eh bon ba beta ba tourna ba page na ba oya ko ba ko ba. Oh nyoso moni mutu nyoso a grâce Komodo so a chroniqueuse mbe. OK. Oh Seigneur, nani masumute na finga mabe Seigneur Dieu. Au moins mutu nyonso o ayebika soki a grâce Komodo bi koza so za chroniqueuse. So za tena chaka chroniqueur pour englober le tout, hein, chroniqueur au pluriel. Oye kana pas jo ya ko koma n'importe quoi. Ba vrai nga bo sunga nga bo koma. Bo koma na lo banini. Bo koma ponga so na meke o lo ba mabe. Bo koma nanu. O nyonso aka grâce Komodo na yaka na page nga ko finga wana. O yaka o finga wana o se clip sana ki grâce Komodo po na mona yaka mingo abanda ki grâce Komodo wana kala. OK. Non zo anona tuna no leki na tuna no so za nani. Oh. Allez vous foutre ailleurs. Bon, on s'en na page nanga.
zana kanga yo. Yo Jackie soki nani yo zana bloqué yo. Bloqué Jackie. Voilà, ana pipo, c'est fini. Comme ça total ça page faut compte mususu yaka na bano bloqué tinati. Oh koma buzo ba no bloqué nena boy. Na ka pona nese no leke de mabe na mke bien te. Mutu no so na page na koma buzo ba no bloqué lelo. Vous êtes tellement de ndoki que vous êtes là toujours pour écrire de bêtises sur le nom des autres. C'est pas bon. Oh, ngani naza boy ngata mutu amona ngate na bikenza mamona, je me justifie pas. Eh. Non, lo beza téléphone na nga eza téléphone na nga eza live na nga na osala ngona nko. So moi que eza kwa gasser au clic là qui kende. J'ai pas besoin de personne. J'ai besoin de personne ici. On a besoin qu'il y ait ba vrai bébé na nga. Ba bébé oh ba que ba oh ils sont là pour ressembler. Oh, les gens qui ont un bon cœur. On a besoin bato wana bato malamu. Attends ça il faut quand tu m'écris toujours marmo eza bien. OK. Oh. Lubs lubamba na tombo kite yaya. Obi ke so na che so ina grâce à son azif kotono na che. Omo la bandoki wana obalonga la ba page na ba ba ka la ba page. On est bati na maboke boke finga bandoki bazabolo. Bozela. Okeli fe ona faux compte na yo. Ndoko yeba. Mio kasi lisumu mukena ya munene zala. Lisumu no se lisumu. Tawo yo zo yo finga muto bimisi posa motema na yo. Po bino bata ba faux compte bo na boyo kokolo bate fo yaka na faux compte po bimisa posa motema no bimisi nyonso. O ezana sie ya motema na wana bimisi wana okoma na ba faux compte. Après ça ni ne kanga minga na nzoto to na tambolo na wana nzoto to na makolo. Ngale na boye ngala ko ba no finga mutune. Pour internet on eza boye batu ce sont toujours de peureux, des lâches, des poules mouillées qui viennent dans des internets pour insulter les gens. OK. Na boye ba ko na bango te. Bon dans les jours à venir to sala ba vrai baise. Au finga ngo bossa no lala na opo mi ko to mona na fo tu fo yebisa nga po anini. So ya mamusu to vana uvanika botali ya nzambe kaka nzambe na tika kaka. Oh. Boke na ba page na ba message na botane bokota po bomoni na clash it. So na no imanze nzambe ngoza ingaza ka 6 personnes ba okota ba. OK. Na koma buzoba wana bloqué nana. Zela. Zana bloqué na boy gracia. La bloqué na baba. Eh, téléphone est planté nzambe. Tout na Jaël ce qui grâce commode azanani parce que Jaël a boit cocaïne à ba émission. Zela. Okosi sango Brandon nouveau. Yo be fona luna na bayo. Pesa daba biso suka po na bloquer yo. Qu'est-ce ça page nous? Qu'est-ce ça faut compte musuzu? Na be ka bokota. Na bi Brandon nouveau allez. Bye. Lelo na tika ta na 10 abonnés. Na zana binoa. Na zo tala mutoko mabuzo ba. OK. Bloqué. Mama Louloute. Mama Louloute, namo batu bakoti awa. Lelo, na ese no na lamuki mabe. Oye na buzoba na passe na bloqué. Oh, non remarqué que la vana ba benga pa camarade ba benga rit beauté. Mais t'as pas remarqué qu'il n'y a pas, il y a toujours des gens qui viennent pour insulter. Il y a toujours des gens qui viennent pour insulter. Par contre, la page, mais ils sont toujours là pour l'adorer. Non. Si il faut que Nati Kanatana 10 abonnés, je préfère. Mais pas Jésus, on a bloqué Tinati. On a bloqué Tinati, sujet Zanini Pamela. Non, ils ont sujeté. Sujet Zara à mon corps. On a bloqué ma faux vrai. T'es ma faux.
Non, tu vas vrai. Comment tu vas? Oui, je veux bien. Eh. Naza lelo akapona bloc. Lelo. Lelo. Ah, lelo. Nayebi bango tikali ba misusu ba mongala wana so Clara mongala. Ameni masuba. Eh. Ya solo tika ko yaya. Bonsoir, Maman Louloute. Yo sur te love Pamela de moi. Christina la victorieuse. Love you, ma chérie. Lelo. Là, ça n'a bloqué ma faux. Na bloqué des gens, ça n'a repéré bango. Ah. Pamela comme dans Beautiful Woman. Eh. Na comprendre mouké. Lelo. Là, ça n'a bon, ça n'a bloqué. Bon, on avait non repéré bango. Pour nous qu'on bloqué bango, t'es dans ma commentaire. Dans ma statut. On bloqué bango. Ça n'a bloqué des AD. Maintenant, bah, ça faut compte mususu. Tu vas ça là, Kanzambe. Je vais vous repérer ici. Oh, page c'est pour ma page, c'est pour adorer mon Dieu. Ma page, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour clasher. Ma page, les gens on a pour les preuves en est que je suis là pour publier ma prédication. Mais vous venez toujours pour insulter les gens. Pourquoi? Vous êtes qui? Bosa banani? Oh. Page nanga pona ofinga batu nga za nanga na tanga ba vidéo ko sexa mutavani na côté ta na page Pamela Chocolat double brassa a cliquer atali moi vidéo mo be sekisi et longoli mo stress moké. Hein? Oh. C'est pas gentil. Allez-y. Oh. Vous avez batu malamu ko Mama Louloute. Voilà merde nanga bozo mona ba cœur wana Mama Louloute Jojo. Eh. Voilà yangai. Ya mutima. Ya mutima. Na sa suba page c'était bon. Tozo lela. Masola DJ Rafat andeni. Ok. Masola DJ Rafat andeni. Babini. Bah ouais, ah, pesinga passe à Koufi avant 33 ans, c'est peu, hein. Je me suis dit, comme dans la statue, on en publiant tout à l'heure, ah, babi, que non, Koufi, ça va buzz et tout. Ah, buzz, qu'on fait que ça buzz, bon, bouzo, baboyeko. Il y a de grandes personnes, banani, et tout, baké, ma maman, on a buzz. Ah, apparemment, les gens ne croient pas qu'il est mort, hein. Faut boire bonne zima, mouto, ensemble, pour botami à coller à Koufi. Élégance livre d'or. Ça va bien, ma chérie. Toi aussi, hein. Amélie Massouba de moi. Arafat a confité. Ok. Ah bon? Maman Louloute. Eh, y a on a comment l'anglais nzambe. Comment la français quoi anglais mi katakan. Akoufi ya. Eh, akoufa te ba président ba nani tout ça ba tout ba. Tu sais que est-ce que Félix a quoi qui écoute en aventure? A Koufi Amélie. Amélie Massouba et Yoka Kombo. Yoka Zomo. Amélia. Ok. Bon, je vais aller manger, je vais aller grignoter un peu. Hein. Bisous. Je vous retrouve après 10 minutes et c'est coquette. On attend. Et nous comme on a 16 minutes. Rita perle rare, Arafat est mort. Yo karatakate. Rita mokuna. Rit beauté. Nazo bloqué à gogo. Awa uko buzobo okei. Ulungwe. Nena za. Nasi na repéré moi 3-4 baba comme n'importe quoi na page na. Nasi na bloqué bango. Parce que je ne savais pas comment bloquer ma commentaire normal sur notre statut. Nabi n'a repéré bango carré na direct. Ce qu'on est là, bloqué bango mis ça toi là ba microbe on a mis ça toi là bloqué bango.
Ok. Bisous, Oumela, élégance livre d'or. Bisous à toi aussi, ma chérie. Nasi de repérer 3 microbes. On a mis sous ce bâtiment. Tirali Clara Mangala, so Mungala. Et tirali ye pe force non zélé ah. Soka koti kakawa. Ya koma malama koma mabe. Le quoi ça koma ibuzoba déjà na o zela ya kakota. Zela. Donc bien na combien on a 17. Na 20 minutes, 20e minute na kati. Nzambe, aza pas kota na bloqué Seigneur. Des aigris comme ça là. Vous venez dans ma page pour insulter le gens. Nous sommes dans la tchabouzoba. Nous avons clasher bateau pour voir quoi bouzoba. Na grâce commode. On a fait bloquer ndoki. Ok. Tellement. On a bloqué bien tout à l'heure. Maman Louloute. Vite beauté. Basé belé yaya. Basé belé. Ngaka wa koma bouzoba. Moi quand on a ça direct boy. Tu comme dans 40 minutes. 18, tu sais qu'il y a moins 2 minutes, moi, au bureau. Ouais, au côté, t'as qu'à bouzoba. Bon, le papier, le côté, bon, côté, t'as bango, t'as osé là-bas. Bon, côté, non, tout à l'année, bon, comment bouzoba, bloqué, bon, ban, doki. Au fond, non, comment boyina, pas mis là dans les vidéos, et bien, tout ça, peut faux compte. Oh. Non, commentaire, n'a pas page à batouter, dans commentaire, n'a pas, pour n'a faux compte, n'a pas noté. J'ai pas un faux compte. Non, n'a noté. Je vais être vrai devant le gens et devant Dieu et devant les gens, devant les hommes. Parce que tant que ça faut quand tu pour insulter les autres, moi je suis pas là. Na sepe ne côté na vai na kwa na ngisi, so na sepe na wote na ozona tena page na na combien lo mo na ndenge na forme na nga na ndenge na nga fini. Na oke na page motute pour na no koma ba n'importe quoi na sali faut compte mobo. Donc na bimisi passe ya motema na microbe nyoso mikrakatano nyoso motema na faux compte. Mutana pe mso otanga na ngote. Do masumu na yo na nengo bali na ngo sukisa nka yo moko na yo moko. Ok. Pamela. Pamela yo. Pamela. Ah, grâce commode. Pourquoi tu me la Pamela? Bon. En tout cas, bandeko. Botala na malamu, hein? Colère, o ezana simawa. Ishenga na kelami. Yango wana teza. Même couleur, d'ici la Karine Mokonzi na vidéo où ils avaient pas parangai avant de tozape bisika mokote na Karine Mokonzi ndenge bomoni na vidéo wana wazo pesa publicité ndenge banda koyemba mikule oya bien sûr mir na e kokani na miro nga nazali mais toza bisika mokote na zape fanatique ya Karine Mokonzi te mais nazalaka fanatique ya Grace Miss. Alors, Pamela Shekola, ndenge bomoni ye wana, Pamela Shekola, soka bimi, ezali parce que yepe alingi abanda koyemba. Yangwana Pamela Shekola, ya koyemba chanson religieuse. Yango bomoni ne bandeli, aza ko répéter. Mais sikoyo, muninga na Karine Mokonzi, ya kobeta biloko banzembo oyo, ye moka lobi na video, oyo bomoni eza na se ya ba video oyoyo oyelandi okomona Karine Mokonzi ye moko en personne na mire ekokana na ngai mais azapa na ngate ngape nazapa na ete mais ba mire kaka ekokana. Alors sikoyo Pamela Shekola ndenga zawana azape na likambo na bon azana likambo na yibite soka azana likambo na Karine Mokonzi to azana likambo na karataka soki karatako motu moko akomaki wana camarade na ye to aza na likambo na Grace Komodo mais ngai lokwa nalingaka rando na préféré na yoka rando ya
Pamela Shekola soki aza nango na nani et puis naye koyeba ke azosala album na ye mpe ya bachanson religieuse malembe malembe bien sûr ya kointerprete oyo bato si basala ndenge amoni Karina Betty biloko ya homénage ya Titi Arafat sikoyo ye mpe akosala homénage ya bandeko mosusu oyo bazali nano vivant oyo bayembaka bachanson religieuse ou bien nayebi te soki kozala ndenge nini na soki awa otikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.